Ça va, il a, ça va chauffer. Mania Koti. Mania Koti, il faut ça,
bashofara kaka bokoto hein. Mami motema John Sambi Léopard babi Adèle à la main d'or bokoto hein. Na chauffé mami a chauffé pour les ça va inda na cha warion na cha warion bawario boza babi to bina ngole kangi bogota ba mama basa mabala boza ba papa ba benga basa mabala pour les réseaux india ba mama modenga ba mama bawario boza to bina te nzoto babili kambola nzoto obenga ba mama basa mabala na posa la bino lelo basa mabala basa mibali moko na posa la bino lelo tobina na fali aigle ko mamiaya ba papa o vandisa ba mama fimu na fimu lelo na bombela bino énergie pour l'énergie dima ba mama era na yo la ba mama ba papa basa mabala basa bana mibali moko fimwa basa mabala boki mate na basa mibali moko ba fiancé boki mate Nanya so izayo Adelia lelo bolo kota conseiller bolo tande conseil lelo basa mabala boya koyoka boyina ngati lelo nde vérité basa mabala lelo bokanga kaka makofi bwe koyinda bino nanga na basa mibali moko lelo na yeli nani la main d'or
La main d'or. Ah oui, Nacha stop, hein? Tokangi Fali. Tokangi Fali. Bonsoir, 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 bonsoir. Nabashu ya Manuela kitoko bana, ya mami kitoko bana bolingaka mami na bino. Mami avanda. Mami avanda tona telema. Nami ala vanda pour lelo. Na ala posa ko vanda te bozo kanga bien, son eza bien. Mami ayeli nini. Avant mami aloba na pesa na mbote na bashu nanga, ba o balinganga. Mobali nanga John Sambi Leopard motema Manuela kitoko mobala libala papa bana balobi ya ngamoko kepa di Weston mobala mulai mobala zanga libumu veut dire que Anelka ballon d'or ma copine de moi maman bana 3 et puis ça zoate Chocopic Lina Machuda et Chocopic Lina Machuda masa na bino lela na ba conseil babi film na film basa mabala obengela nga basa mabala mo bengela nga ba vrai chéra poto moi ça longwa boye pas comme na ndeni moi ça longwa boye akoma ndenge nini mama bana 5 obakisi su 2 moko na kin moko na Londres mama bana 7 na kana ina ndambo encore balobi ya mwa moko parti poupée Barbie ma barbichou Barbie Adèle ya la main d'or bambote na bino bana nyonso Manuela kitoko ba shuna nga po bolinganga bokota bo partager vidéo mami alinga loba nini po mami ovanda te lelo na ovanda te ma vato banda moi ça longwa boya koma ndenge ni différence yana bolinga te lelo bolia conseil décembre to aka na ba conseil ba conseil pour mutu a terre moi si koleka moi si yemoko azate mami alinga loba nini na ba vrai chéri o bolinga mami o bolana mami basa kitoko wana na posa na basa kitoko bokanga na bana bolalisa no bana anatanda mami na lingina mela mai na mela no mai na ovandela bino eloko nini Manuela kitoko akoteli bino na minute oyo mwasa kitoko mama bana ebele mais mwasa mobali moko na okende 4 ans na lia ra etolo moko sikoto sala bongo ndenge nini na oya to solo la na la sabino nanu na yeli nani na yeli ka biso basi po abi mikolo biso basi ntoni nisaka internet na buzoba basi ba congolaise tozo nisaka internet na buzoba alors tant ya yelo ko na we ningisi veut dire que Manuela kitoko oya na kana ina ndambo encore il faut to solo la pour ceux qui moi si mo ka finisi basi nyo sur internet veut dire que azana problème na Manuela kitoko nazo yana mela mai anatanda bokanga bana bolalisa bana nelka lalisa ba petit na ebi ba petit balala ipo ebeki na kota live bolalisa na ba petit bobenga mibali na bino mibali bobenga ba basi na bino Manuela kitoko alinga loba nini na mela na mai sia na jua mai bamelanga nanu mai navanda nanu navanda te novanda te video epesanga esika ovanda te video sikoyo epesanga siko elenga kotelema po tosolola na bino bien eloko nini mami eloko nini nga soki eloko elekeli ka mayele nanga na riche force tranquille soki eloko elekeli nga lusi yenga fona ya tosolola avant tosolola Manuela kitoko il faut ala kisabino non eloko nini si jamais Manuela par rapport ya vidéo oyo Manuela kitoko alinga la kisabino après te développer sujet oyo pona basi po to mona sala melika mwasi oyo mais sala mi mwasi ote eza ba problème to wana ona banda ku biso nyonso basi ebele ta mususu yo za bongo te mais majorité ya basi ebele bozandenge vidéo nazo la kisa siko Manuela linga développer ngalo ba nini na cha vidéo to lika yeah
basi mosusu bazali ya kobala te bakolukela yo makambo na famille basi mosusu penza ngamo ndeko na bino mamela kitoko na confirmer ke mibali avant kobala fotala mwasi nini yo lingo bala hey kaka hey Yesu on a zomona la vidéo zéa na tia non éclairage na tia bino na éclairage boa mitema moto na tia bino na éclairage hey oh my god no what is problem with this lady? What is the problem with this lady? What is the problem? You have a problem. So que ozana comportement oyo ndeko mwasi en tout cas ngamona natale elekilanga bani ba papa bo vanda so mwasi no azaboye yebisa ya vanda na ki bo vanda na basi na bino na msu mwasi no mto olanda nga azana comportement za na video yo siko fo bo yoka nga lelo bo fungola matoyi Mena banza video bino nyonso boye biango bino nyonso bomonango bino nyonso bona ba portable na bino bozana ba video mais za pe na batunsu ba yebi video te mais lelo na lingina lakisa bino video ko eza ba video mtu ezo circuler ezo kwea na maboko na biso ba internet to monango normal te ba vrai chéri photo solo la video elekite video musu se le karama ba video musu se elekite na lingina lakisa bino video ya ndeko mwasi ya couple bon soi-disant couple donc moi sina mobali siko botala couple yo couple yo na lingi botala video bien so bo monite be bisinga mami bandela il faut bo monango pongana bandela pona ko yo pesa bino conseil bana basi ba vrai chéri na pia bino conseil to lande bo vandi bien Boebi video. Oh, moi si to mobali. Bozoye ba video. Ba mama na ba tata. Oyo mwasi to mobali. Wapi mobali, wapi mwasi. Bomoni video. Hey, Yesu. Oh, mwasi to mobali. Mama. Nasala nanu fiere. Bomoni to bomoni te. Nasala nanu fiere. Ba mama. Bana basi. Basa mabala. Ba vrai chéri. Ba leki na ngana ba yaya. Ba tanti na ba mama. Obola na ba mangela kitoko. Kozala mwasi ya. Ezala ke lengi. Eloko ba bengi mwasi. Nzamba sala pamba te mwasi na mobali. Siko mwasi ezake lengi moko mwasi so azana kibo mwasi. Bande konanga mwana mwasi ba fi ba tantine. Mwana mwasi ato ozali babenga ngoni. Oza soda. Oza judoka. Oza mutosala ka kickbox. Osala ka soki ba sport nini yoko osala na mokili mwasi Onga na bunda ba sentir selon ba titre na yo soko yoko la sport oza mutu a sport oza nzoto makasi oza mutu a bitumba mama mwasa bitumba tozala ka police omoni atana police omoni atana soda omoni atana mobalo aza sportif tango bakotaka na ndaku na bango bakitisaka kazaka omono santi ke sportif alongoli kimono ya judo mbila alongoli teni na ya alongoli minduki krak alongoli atia déposer na mesa ndeko mwasi bana basi bayaya eloko nini siko na lingi na yeba na lingi na sola na bino eloko nini mobala koki kosala yo mwasi po okoma na niveau obanda mobali bitumba ata balobi yo kutu ceinture noire ya judoka yo nzoto ekuba okutana na mobali moko achi jingi ba mama bana basi mwasi azalaka na douceur mwasi aza mutu a tendresse
mwasi akotikala mwasi mobali akotikala mobali siko bandeko basi yo mwasi abandaka mobali bitumba te yo mwasi ozake mobali na yo ba mama basi bakanda makasi na oyeba te raison nini eloko nini mobali akoki kosala yo mwana mwasi okoma na niveau ke ya kosimba mobali no na nzoto te tofana kana tova tosola non nakoki te eloko nini mobali akoki kosala yo mutu yo mwasi okoma na niveau osimba mobali ko dekone bande konanga ko dekone mobali ko dekone mobali ngo akomi mwana na yo mwaso banda mobali makofi ezalaka te soko za na comportement na yo bandaka mobali bitumba yo bandaka mobali makofi na banda na pesa na ba papa ba conseil soko za na mwasa ba jara boy boya ye po mwana mwasa boy aza prison mwana mwasa boy ko bebiselo vie ba mama nanga omoni mobali aza lokola mwana biso batoto kolisi bana bazokele ba puberté ba jeune fille ndeto za na bana na biso ka biso batoto bota to wana bana imagine ke wana mwana moko boye azobanda puberté sika mwana nazoyoka te mutu moko te ayoka na kobeta mutu moko te ayoka na fimbu yo mwana mwasi ovandi ozolanda nga mobali na aza fidèle aza na infidèle mobali na nga dekonaka mobali na nga kindumbe leki yo moni pona kindumba fo simba mobali na nzoto bande konanga omikosi mobali aza mobali akotikala mobali kokanisa teke soki yo moni nzela mukuse ya kosimba mobali na nzoto nde mobali atiki ba makango okosi bokosi kokanisa te soki obandi kosimba mobali na nzoto nde likambo yo zolinga mobali asalelo ausala ngo non baleki nanga bandeko nanga omoni mobali basololaka na ye mobali basolola na ye bino bana basi bolinga eza na bafimu susu leo bokoma obenganga Manuela nazoyeba te mobali mobulu esili mobulu eleki nazoyeba te na sala na mobali nanga nini mobali mobulu eleki mobali kindumbe eleki bandeko nanga eloko nini mwasa ko sala pona kokatisa mobali mobulu to solola nanu soki ba problème na ebite problème ni na olinga na bokomela ngata problème nini mobali akoki kosala yo okomi na kanda ya ba niveau ke okanga mama kofi na mobali bobunda mama bokoma na eloko ni mobali akosala po yokoma na niveau wana eloko nyonso na vie basolango solution ezwamaka na brutalité te solution ezwamaka na dialogue bandeko basi obovandi awa bino yo lingi mobali atosa yo ena makambo mususu biso moko ba comportement na biso yo mwasi ovandaka na mobali na ndako oyoka ata musu mobali note omi pesa na ba camarades priorité na bato libanda ozana mobali okuta mobali la musu azana famille na ye batiela ka mobali wana motema okanisa kata famille ya mobali note ke mobali na ngai soki mobali nao abanoko tinda mbongo mobali na tinda mbongo na Congo boy ofrené mobali na sala likabula musu pona bana ni na Congo boy ofrené yo muntu makambu mabe bako dekone mususu ba problème ebele ezokomela biso na kati ya bandako ba mama eza ba comportement oyebi kisi batu na ina longola avana continuer na kota na makambo ya bokilo eza na slogan moko boye biso ba congolais to utilizaka mibali bana bango bambwa mobala to lemboli ye makolo mobala to niki ye mukongo mobali soko sali ye soki ndenge nini omemie na mukongo mobala ko dekone kaka oui bande konanga slogan na yango te ko sala biso basi to changer ba comportement yo mwasi obokoma na slogan ke ndeko mwasi ndeko muso akokoma soki malade ye mais sopo yo moni mutu na mutu kindumba ezalaka mutu na mutu nga nazo solola bato bana posa bavanda na mabala bavanda na mibali na bango yo soko moni ke mobali no aza ndumba oyebi ke mwasi pasa na capacité ko maîtriser mobala ndumba mais slogan o ekoma pa na biso ba congolais mibali bambwa mibali bandumba mobala to nikie makolo mobala zaka bula oui
mobali azandumba mibali bazaba mbwa mais eloko nini esala po ba misu bakovana bite ngamo mutu musu avana ko lobaki nga mobali nanga dekona te nga mobali nanga tosaka nga mobali nanga dekona kate yaya na akosio nani akosio mobali soka komi kokola ki mukolo mobali eloko liboso ebebaka na nzoto ya mobali ezalaka misu mibali tanga komi kokola bebaka misu mwasi soka komi kokola eloko ebebaka kati ya mwasi liboso matoi basi tokoma na problème ya matoi parce que mibali mpadrakaka biso mibali mpadrakaka biso mibali misu ekufa bango na kimukolo po ani po mobali musala na ekotala musala na ekotala siko ba mama oyo bovana ke nga mobali na ngai mobali na nga deko na kate yo muto vani soki na mobali fidèle yo muto vana na slogan ke mibala to saleli nyonso mibali ba deko na kaka mama siko to lingi to solo na expliquer bino mibali nde baza ba shunanga ba leki nanga bo bandi visika na ba yayo boyeba na ba yayo boyebite lelo sikoyo to développer bino mibali na opesa bino exemple na opesa eza exemple ndenge mibali bazaleli siko na linga ke na ona ndenge mususu ba mama tu obovanzi bo landanga biso basi soki to lingi to kende omone to zaka na bandaku na biso soko lingi okende magasin ko sala shopping biso nyonso to kenda shopping ndenge moko te mutu mususu soka linga bimana ndaku na ye po akende magasin centre ville il faut azala na mbongo ayabike na mbongo na okende kotala so na moni eloko na sombi mutu mususu soka zobima na ndaku na ye po akende centre ville azangi abimi ake centre ville donc eli kolobake biso batoto kendaka ba centre ville mutu na mutu akendaka centre ville na ide na ye mususu abi abima na ndaku ne po akende koyiba mususu azokende na ye pona kolekisa a krake ndaku mutu mususu azana mbongo na ye azolinga ke otala eloko soka sepeli asombi mutu mususu akena ye kaka azape na idea ko somba te mais akutani na eloko moka kitoko na magasin esepeli siye biso nyonso pe tokutana nango ke ozalaki na ona posa ko somba eloko na magasin te mais okutani na elamba moko esepeli siyo makasi o préfère futa ndaku te osomba elamba wana siko ba exemple na pesi bino eza lokola mibali donc eza na mobali mususu o ba mama boloba ke nga mobali nanga za fidèle nga mobali nanga bote mobali na zande aza pena grand joueur abeta ane kitoko eza na basi mususu wana mibali ya calme mobali na lobaka te ya boma abato visa abato kana misu eza na mobali mususu yake abimine libanda mwene ba libanda na bino bakendaka ba feti to bakendaka libanda mobali mususu akende libanda po akende kozwa mupepe mena nzela azokende kozwa mupepe akutelele musu na fi moko boye misu etali nango po misu etalaka misu ezake mpoli misu mutu moko atakoloba te nga mobali nanga atalaka basi te nga manela kitoko na bino na vrai chéri mais so nayebi soko kozala na mobali bozotambola pe mwana mwasi moko boye aza na tala base mbuma lokola bula fufu o ba mama ya biso bano balola ba papa kala mobala obwaka mwa ta musu yo mwasi oza pembeni mwa tala boye zate comme mwasi aza pembeni mobala osa kande nini misu etali kaka mais elonge etala tout droit misu etali mobala kotala kaka akotala siko mobali na biso mibali na biso nyonso na kama ba mibali na ya yo na ya nga mibali na biso tango babimaka libanda mutu moko te mususu mobali mususu akozala obima na ndaku na ye ao préparer de ndenge okiolinga banzele mususu obima na ndaku na ye ao kiozwa mupepe mususu obima na ndaku na ye nzambe nakutana ta na fi moko boye pona ndaku na nga momi na nga mutu pasi no mutu mususu mibale bele donc eliko lobake mibale bele bino na dona ye na o basé siko na basi ya mabala bino basa mabalo bozake bosedaka likamuke ozwi kanda oyoki mobali nazo bimanaki ngani yo lingo boma mobali okangeli mobali makofi ka boye boboma na mobali po oyokaki mobali na yo adragaki po oyokaki mobali na yo azobimana mutu songolo yaya mibali na biso nde babimaka bon mobali mususu azane bitala tala akozwa pe mwasi wana tala base munene mbuma buli bakomi obima lobi akokende so atali fimo ko azanga lisoko
Lisoko plat abwaki lié mismba atiki waza na ngombuma. Donc mibali ba bizarre. Mibali baza vraiment bizarre. Siko yo mwasa libala. Yo ba pese la mbongo na famille. Mobali na yo, hein? O yo qui soit disant. O ebe loko ebate la biso na bolingo. Basa mabala na bato bo umela na kati ya mabala na kati ya ki copinage fiançailles. Bo ebi secret nini? O ebate la biso na mibali. Tant baloba bolingo, muto asimba bolingo ezara maman. Libala c'est maman. Muto asala ke couple et vanda longtemps c'est maman. Ce que zala pona mibali na biso, pour mibali ba batabuzoba makasi. Siko alors maman soko comprendre que mibali ba batabuzoba, oko vandi sa couple na o bien, oko zala paniquer te, oko zala agiter te, oko yeba ko gérer ndaku. Mibali belé ba kenda na manga ke fête. Ameki na ye kaka. Atali na ye. Biso basi to kanisa to timba ba vrai chéri. Obi le biso basi to timba te. Yo kanisa yo timba. Mobali na yo ko linga mwasi bokene fête ensemble. Mobali avandi pembeni no boya. Awa. Omoni mibali. Mibali baba ndoki koleka biso basi to abato bla 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 bla. Too much talk. We talk too much. Biso basi to lobake belé. Metozara na mayele te. Mobali ba pesa bango kingodingo di pamba te. Mobalo ko vanda na feti. Oyeno chepe loboko bwe na vandi chez chéri. Mais on comprend te na pembeni noka mobale sa bomi abomi nzele moko na liste à gauche et ça bomi e mbazana mwasi a signaler ya momi musuke libanda so ke libanda to pesa la ba chombo. Donc mibali baba ndoki. Yo muto lingo ba lobela AVC. Yo muto koma ko mela ba kisa kier likolo bolingo. Soko landi mibali bandeko basi okota mabele. Mobali bazana bango batu mobo ayepena momi kanona momi ayeno na feti. Mais akuti mwasi moboye. Aon meka mibali ba meka ki mobilité na bango. Là mso ameki ne peko comme pe ba fia lelo. Ndenge to koma na slogan na mokilo nzamba sala biso basi babota biso tale bele mibali bazala mukie siko mobali mso amekine ka petit mo boye a fini lisu e a mojo ngo so mobali na ki osuba a umela na toilette mwasi wana landi ba pesa ni numéro ya tonga lisano bunga na lisano eloko ebatela biso na bolingo yango na lingina sola na bino basi ko kalisa teke yo mto contrôler mobali oza chéri tie où oza wapi oyamba ki fonite na yoki yo sola maya mobesu na yoki yo sola maya bikiedi babase bele bo bazoba mibali baleka biso na maele makasi surtout yo mutoni yo ko mwana ko yoka maya nguba longa na pantalon na yoka no na yo ucho bete yo ucho la mwasi yaya mibali baba ndoki mobala ko la na mwasi asukoli pe place a uti a chepe parfait na ye oyo yebi azongi ne pe propre na ndaku. Donc eloko ebate la kabiso ba mama ba vrai chéri ba leki ba yaya na kati ya bolingo ezala rasiko comportement yango tamba lo ba Bible ezoloba bolamu elekaka mabene belé. Eloko esalaka ke mibali na biso bazana banzonzingi tale bele. Onga mobali na ngazala calme surtout mibali wana bazala calme onga mobali na ngalo barate chéri na ngalo barata démonter na ndaku. Chéri na lo baradendo démonter na ndaku mais agérera moi simo libanda futi la genda. Aboko la na bana moi simo bo libanda. Donc mibali baleki biso na maele musika ba mama. Yo muto koma omela bakisa attention. Bakisi wana ke ne obwa kango zwa maîtrise somba mutema munene. Message nanga ezami na ba mama. Mama azala mutema munene. Eloko ebatela la biso na bolingo na mibali eza comportement. Omoni mwasi aza na comportement malamu. Mwasi aza fidèle. Mwasi aza na respect. Mwasi aza na ayebi nzambe. Mwasi oke apesaka mobali place ne ya ki mobali. Lelo ba infidélité belé ezo komela biso na mabala. O ezake mobali bovanda kine boboti bobalani. Pan mobala kimio ake kolinga voisine na yo. Boyebe lo ni le sala bon ke mobala kimio ake kolinga voisine. Ezala ba comportement na biso e jouaka rôle biso ba mama.
Na lo ba biso banzele, na so la biso ba momi, ba vrai chéri. Wa telemi liboso na bino, moi si kitoko mama ba nebele. Biloko ebele sala ke na kati ya mobulo mibali bakina komeka, ke mobali na ki atikali quelque part. To mobali na yo asilisa, po misu pe baza mobali asilisa basi nyonso kitoko na monde. Mais aboya kayote. Aboya rabiote po na nini? Comportement tant tozo ba na kati ya libala, comportement et jouaka rôle. Comportement bizaleli. Yo kota na libala batu, yo kota na famille songolo, mobali moko abala yo, aza na famille na ye. Okuta na kati ya famille wana, mobali na yo, na bandeko na ye, ba yoka na kate, ba mama, bana basi, basi mabala. Tango mutu abali yo, okomi pe ya famille songolo place babali yo. Ba rankin musuto oya okuta na ndako mabala ke mobala zana ba problème na bandeko na ye. Yoko mokoti mutu asika na famille ya batu. Tozala basi oto mema pe na kati ya mabota ya mibali ba obala biso. Lelo na so la biso basi nazoya kolakisa biso basi misapi. Yo koti na famille ya batu. Mobali na yo soki babandi ko bebala na bandeko na ye. Yo koma songi ya famille ya batu. Yo koma kozwa parti pris. Yo koma te yo koma ko prier mobali na barandu na kati ya famille na ye. Mobali oza na ye. Aza na bandeko na ye. Na ba feti boye. Mobali alingati de la famille na ye mwa mbongo. Po balia ba fete basomba ta basoso abonani. Ba mama, toyoka ba comportement mike. O comprendre te mobali abalaka yo alliance. Mobali alatisa ka obla abagi. Mais atiki yo likolo ndumba moko boye. Ezaka te po na panike ndumba wana. Non. Eza ba jara ba comportement moko boye biso ba mama poto. Toza nango sanke to yeba ya mabe. Tozo yeba te. Ovanda na mobali ba nebele. Yo chaque ba Noël. Chaque bonne année. Na ba mama na bino. Na ba mama kulutu. Na ba na quartier na bino. Na ba copine bokola na bango na Kinshasa to na Angola to na Brazza. Baliaka mbongo na yo. Chérie, na utai ko tindela copine meilleure amie na ngai. Na tindela ki mbongo mwana belaki. Na utai ko tindela mama leki mbongo na tindela ba mama na banoko mbongo balia na babona ni ba fete. Mobala zo yoka. Mais na famille ya mobalo place yo bala. Mama bo kilo na yo. Na bonne année. Otindela kata eloko te. Famille ya mobala ta papa. Ya mobali na yo libota na ye. Ta musu mobali na zaka ye moko ba bengisa na poto. Donc famille mobimba li konzi ya famille. Famille dépendaka na ye. Mobali soka linga tinda mbongo na famille na ye. Yo zi mote mokangi. Ovimbani. Ozwi mbongo. Bobo liaka yo na bana na yo. Ba comportement mususu mobala otala bi. Neni mwasi na nga tinda mbongo na famille na ye sans problème. Mais soke komi na tour na nga. Natinda na famille na nga, mwasi atelemelinga. Mwasi musu mobala bala. Mobala zana posa ke asala ba projet na ye. Azana likambu monga soka yeka na idée. Chérie na nga, na lingi na poser candidature, na tia mutu na ba élection, nga pe na lingi na koma député, nga pe na lingi na koma président. Yo zawana kaka, offre na mwana mobala batu. Oya kaka na ba négatif. Chérie, yo peno kozwa simba nango te bakino kosa nini to vanda opposer candidature ya nini. Donc oya na vie ya mwana mobali moko boye. Yo bloka ke kaka. Oza na posa muninga avancer te. Oza na posa makambutu muninga osala. Na keno osomba lupangu na nga na Congo otelemeliye. Na fungola business na nga otelemeliye. Mobala simba mbongo na maboko ekomeli yo kento. Donc yo mwana mobala batu as bougete akomaka lokwa ekeko na yo. Yo adepandaka na yo, yo mutozo kumbela ye. Mbongo ne yo bendaka na yo. Po anini so mobala lobi. Tokoma ba mama Samso. Olingi te mobala loba. Na kati ya ndako bovandaka na mobali. Makambu mabele eki. Kofinga mobali. Kokitisa mobali. Soko bandi ko sosola mobali. Siya surtout bino basi yo bofinga ke wana mobali na kati ya ndaku bino yo na laksi bino lisapi yo zana mobali na kati ya ndaku omona ka e papier soko simbi ko finga mobali siya mwa likambu muke yo pe
Yo. Non loba na yo. Pesa na mbongo. Ala mbala kuna. Mobali moko mankaka respect. Bana bazala te. Yo mankara mobali mo bwa koma na chi jingi na kata ndaku. Yo koma na o metra jido. Yo koma na o ya pomba. Yo koma na yo samso. Impolitesse na kata bolingo. Ba manquement yo soi-disant mobali siko atalaka soko moni miswa batu. Maman, je suis femme mariée, ba femme mariée en Guanzu. Basa mabala en Guanzu. Mobala yoka koka nengo o sanjo la ke libanda. Ngana femme mariée, mobali nga bala nga na 10 000 euros. Mobali nga saila nga feti. Batu soki ba na ndaku, album ba souvenir à mariage ko lakisa. Mais soki batu ba na ndaku te. Mobala betara semoul na ye moko. Mobala se servaka ye moko. E ana mibale bele bandeko basi. Bandeko na biso mibale na biso ba congolais. O ba kola na Afrique ba ye ba poto ba kimukolo. Presque mibale na biso. Ba mona nde ba mama na bango ba kipo ba tata na bango ba mama na biso akala. Bazalaka na bolingo. Mama zo kipe po cuisine esika mama. O senti que mama lambi biloko aweleli nanu kolongola. Biloko ya mobali na ye. Oye tikalaka ezande oya batu nyonso batikali na ndako. Mais lelo yo mama olamba te soko lambi nzungu na yo ba camarade ba na ndako mutu nyonso azotoka biloko na biloko mobali na kolia mutu baninga ba otoka nelika ya toki wana shokopika ya toki kawa ya toki mobali na ya toki mobala miye barate abala mwasi oyebi kopesa mobali no valeur te bandeko basi tango ozana mobali oza femme mariée. Tant ozo lamba pondu nezo kita na moto. Balongola ka biloko a mobali. Olongoli pondu a mobali no tie na sani na ye. Na mwani no bombeli mobali na yo. Loso oya liboso ebelaka. Omoi ba loso ebelaka moko wana likolo. Yango nde balongola ka. Obombeli mobali na yo. Oye tikali bana babunda manango. Oye tikali anelka. Chocopiki Caro de Monaco. Babunda manango. Siko mobala bala yo. Okipaka ete ye moka milambela fufu na ye na Facebook kaka ke moi je suis femme mariée moi c'est à quelqu'un ba griffe belé siko makambo mabe etondi yo mingi na munoko makambo mabe eleki yo siko mobali moka vanda ne kana ndaku wana azo vanda ne kana ndaku na ideka ke sa baya yo kala baya ne kala. Siko na parcours a mobali no. Siko na mobali na yo. Soki yo. Ozana ba comportement ke. Moi discussion na mobali. Oubake surtout ba se bozar moi discussion mobali o tepe na kha. Toi. E beme a por ya mer na yo. Yo. Sia. Yo uti rete okota na ndako za mba suka na yo. Ozimbato beti mobali pa o papoli mobali no mbata ba jar ya mwasi ya boy omoni mwasi na uteko lakisa mwasi na mobali oyo ba ko vanda te yo mwasi o giflara mobali yo mwasi o sokipara na mobali na ote mukolo mobali na yo mibali tu ba dragara na bango mais mukolo mobali no kokutana na voisine mo akeko meka libanda. Siko bino basi anda kuto zanga ba contrôle mais eloko epesa nga na omona bizarre na biso ba mama soko za célibataire soko za na mobalité ozo bimana homme marié ya batu tala neto za la respect na homme marié mobala batu yoka ba respect to pesa to za la bandoki basa ba congolais to za la bandoki to za la vraiment bandoki pour moi si oyoke ozana mobali ya yo moko ozo respecter yete. Ozo respecter mobali na ote. Ozo tosa mobali note. Mais homme maria bato ozo bimana ye. Mwa ozo tosa ye. So ba yebi so ko benga 18h to benga pe 18h te. Zelati mukolo ba bengo ozeli peti mukolo ba bengo. Siko yo muto zara na ba comportement mabe. Mobali no te okuta na mwasi moko libanda. Surtout basi ya libanda ba na tendresse. Basi ya bantelantela ba na tendresse. Chérie, o senti que mobali na yo ba feeling bas na kata banda kwa poto ba feeling ya love obi normalement moi so bazana ba na connexion bien na mobali boye ba ke voix ya moi si eboa ki sa mobali voix omoni voix koloboyo eboa ki sa mobali
mobala ko zape azana voyage songolo mais voix na yo ko boa sa mobala boa ka verser kolobo yo koyeba koloba siko yo na kati ya naku yo mwasa libala jidoka ya edi shina rambo na kati ya libala yo mobali kuta eloko te pano azachi jingi siko mobali na to kuta na mwasi mobo oyeba baso aloba lokwa lino loba te baso bazake shero lia nini baso bazake sheri na tumbele liboke papa na balolo fufu mobala otala ke akenda pa likangu moko boye likangu wana sikoyo tanga lambela ke badi o santi ke mobala otala badi o ba servir na mesa badi wana babalola ke ngota 3 fois na maboko te boye commence baloli boye azongisi boye ba servir ba sani babiloko ya mikie o ezobomela biso mabala toyeba osimba mabala te bino basi ya mabala biso basi ya poto mobala kei po mobala za mutabilinga linga mobala ke paka pa voisine na yo o aza respect na ye o aza na tendresse na ye o ayebi valeur ki mobali na ye siko yo mwasa libala o yo ki mobali na yo azo bimana mwasi bozo na posa boye bane bazongisa mobali na ndaku mobali no yo yoki motema duku yo kacher yo ya edi bayebi so mobali na yo azo bimana mutu songolo siko bino basi ya mabala mwasa libala benga mbanda te yo mutu ana ndaku na mobali oyoki ke fimo gazo langusa mobali no libanda lo langolo fitano mwasa libala ke na oluka mbanda te mwasa libala benga mbanda te bandeko bozana bakake yo mwasa libala mobali no affrontement na mbanda eloko mobala kokarate boko makomburiye de basi mutu na mutu ayeba ko gérer bandi na ye yoko mozana mobali no na ndaku oyoki ke mobali na odekone libanda po soki mobali tanga odekone libanda eyana babiloko ya mike totalaka tolingaka nde kotala ba comportement na biso te towelelaka kolakisa lisapi mobali aza mutema mabe mobali aza ndoki mais est-ce que totalaka ba comportement na biso totalaka ba bizaleli na biso mobali musu azokende kodekone libanda par rapport à bizaleli na yo par rapport à bizaleli na nga soki tobito bana otala bon bizaleli na biso bizaleli na yo eza bien soki oza pena mwasi wana bizaleli ya bien mobali no aza na infidélité mama soki oza mwasi oza na comportement bien na mobali na yo eloko esalaka mobali azonga ata ke na maboko ya mbanda o Beyoncé o Rihanna po azonga eza comportement malamu na yo tango esala ke mobala ke libanda alinga te mwasi wana libanda abanda obungelo po bolamu omoni bolamu ba bien fait mutu azana motema molamu mobali ayebi nzambe ata azoko dekone ata azosala mabe azotricher libanda bolamu ndenge tozikelaka bango baswe oyo zwaka pona ye osokipaka na ye amour sincère oyo pesaka na kati ya mobali na yo bandeko nanga yango nde eza clé ke mbanda moko tako obotolo mobali bolamu na kati ya couple eleka kebele to sala ke fort soki to tie balance na kati ya bolingo na biso malamu eleka kebele mabe ezalaka na se po malamu wana egangaka mobala ko lala latana donc moi sur les plus belles du monde mais tellement bolamu egangaka baninga basi bolamu malamu to salaka to lonaka yo muto zo mona kina kati ya bolingo ayima oyima te mama mutabati la randaku mama to memaka ba kilo moko mibali ba ko memate nzambe mutapesa biso yango talaka mwasa botaka ava binisa mwana mokili douleur to yokaka so ba pesa ngo mobali okokate bolamu to sala na bolamu na kati ya bolingo lelo to koma mona dozi ya mabe na kati ya amour eleki ebele ba dozi ya mabe ya makambo ya mabe ba comportement ba sale comportement eleki trop na poto to koma mona makambo normal mais oeza normal te lelo yebisa mwasi place mwasi eza cuisine mais biso to aba africaine au moins pe mwasi boyiko na nini mobala tieli baya yo tieli bene wali boma bino basi waka ba langage mobala tieli baya yo tieli bende te na kati ya amour eza guerre te na kati ya love na kati ya mariage eza la guerre te mwasi oza na comportement bitili ke mobala tieli bende atieli baya
yo tie libende soko za na comportement wana okotanga mibali na vie na yo okosilisa mibali nyonso a monde ovanda te kitoko eza assurance te kitoko mwasi ekosila ekoleka siko yo ozotala nga olingo tikala kaka na ba histoire ba yaya kala nga tangu na zalaka mibala ko sakala na nga te nga tangu na zalaka yo mona mwasi ozobeta ke yo mutu nano kufi te okoma kobeta nga tangu na zalaka tango zalaka siko okufa sekwa tango zalaka obimi donc obimi maboko pamba kitoko na osalela ngondeni yo mutozi grâce aux na kati ya libala mais batela mobali ti siko tango mabala ngo pe ekufa tokoma bati jingi ba homme marié tokoma bati jingi ya mibala bato non tendresse ozo pesa libanda ozo mona bandumbo ba opesa la mobali no libanda tendresse oyo opesa le musuna mobali moko boye ayebi valeur no te pesa ngona mobali na ndako ko yo ndeni yo respecter mutalibana mais o azolala yo o ya bali ozo respecter ete o mo te ke basi to ba yuma to ba mama na ba yuma yo mona ya yanki yo simba mobali na simba ke na nzoto te o nga mwasi musuba zake nga mobala mubulu mama o moni mobala mubulu o nga mobali na nga mubulu mwasi akoyiko tikisa mobali aza facile ya ko maîtriser yo soko yebi ko maîtriser mobali ko maîtriser mobali bolamu malamu ele kakebele bolamu ele kakebele ongana na mobala mobulu yo mwana mwasi mobala ya lingi yo te garçon azala mobulu te na olingana ngate azala mobulu nga mobalo na oboma libala po mobali na nga za mobulu ah bon yo bomi libala na oka po mobala za mobulu mobali akozala kalme akangaka makolone aotikala kozala te mais ezo senga neke kozwa stratégie no kozana mobala mobulu tango yo zana mobali no comprendre ke mobali na nga za mutu a millier mobali na nga za mutu a ambiance mobali na nga lingi ba boîte mobali na nga lingi ba restaurant mobali na nga lingi ba cinéma yaya dinda maye pena bike dinda manoko obike noko linga ngana waisa binoke ngana kuta na paku ngana kuta na mobali oke baninga basi batika batika babi te oto kokete non garçon non kokete mobala show ngana bandana mobali na pesa bino exemple yo amwasa libala oyebi ke mobali na lingara trop ba boîte mais maman mobali soka linga bima po lelo pe biso basi ngo soki obali pe omitiki propriétaire linisu ko chate yo mobali naza mutu ke alata bien garçon fashion okota na ndaba libala yaya soko kolisa bana no bakoli ba otalelo mobali o soki siko mutu otelo bana bazate wana mwa bana okoza ata na mutu za kana ba connaissance to wana bandeko to wana ba famille to wana mwa mutu eso mesana ye bana ba mesana ye yaya weekend mobala okenganda oyebi se toko kene soka okene bo bimana na mobali no mwasa tika mobali te yo vandi na ndaku mobala ke boîte mobala ke nganda te boki ensemble boki vraiment ensemble nga lelo na ko pesa msu témoignage nanga na lingana mobala za mobulu makasi o abengi ke boîte nde boîte fête nde fête cinéma nde cinéma bitambola tambola na lingana mobali bonga abi wow ok sikoyo na mayele na nga Manuela na lingana na mobali ke na sepeli na mobali wana so mobala nga za muta bitambola est-ce que boyebi ke kaliki nga vana pena beta machine pour na mobalo na vana bi non papa John fona concentré papa John bon na kota ça fait longtemps na kota pena to beta une année na kota la distraction siko ya mobali na nga papa John chaque week-end tozala na boîte tanga to aussi sa boîte na 8h comme nga pena kumba nga mela masanga te ngam na zui vola na ba 8h30 na ke otika ye na dimanche toke samedi to na boîte dimanche to na libanda dimanche on a tito comme lundi na tongo na 8h na ke otika mobile na musala donc à partir boîte na leki na tika mobile na musala nga na zongi ndako na koma kozanga na ba pongi to sala ngo ça fait une année ba boîte toke na ba boîte to ke ne staff ba vidéo ezali mais nga na bana ke ne staff na mobile na ngate pona tikala kaka na vi wana na lingana bana ko yeba mobali na zana ye
Et là, on a un spécial libanda oya bimaka. Ce qu'on a comme bima, biso to na okende. Avant to kende boîte, to bando bandani, to bandina chez Jeannette Waka. To bandi pa Waka to lien taba, to lien soso, to lien malangwa. Boutou et poussa ni biso na nganda Waka. Celui to komi ba iner. To passo li boîte, to ke boîte. Boîte à Mathieu Kamani ici c'est Paris. Encore Mathieu Kamani a bête ta musique na édition. Tokobi na tibo sutka na boîte à Mathieu to komi 8h. Na boîte à Mathieu bo sutka bo komi 10h. To banaye ko sala ka bongo to sala bongo sikoyo. Chaque fois banani na ne, chaque fois que so to kepa Waka na banako za l'intéresser et loko ni na melara mingi et loko ni na liaka mingi. Na on remarquer mobali et pas Waka, mobala liaka ntaba. Mobala liaka malangwa mobimba. Alelango ba malangwa mobimba mbala lingango. Alia komanda ngo minga akipa ko du sosote. Mbisi, makayabu, moba biloko banoko intéressant chaque fois tozo kende. Amelara nini? Amelara whisky. So les ana hiver, ameli whisky. So les ana été, ameli na bière. Ah bon? OK. Na yo comprendre ngo. Siko e koma kindenge ni tanga comprendre que mobile loko asutukela la libanda po e pa Mathieu Kamani kuna so tokeza la kaka kobina po pa Mathieu za nango kobina omeli whisky obini musique ni na linga moi musique ya ba saper moi air mo ba fali o e kotara na kat. Ah bon na zimo stratégique. OK e koma ki soki na za na Paris na ye Paris mobile ya kenana musala po so autika musala asukoli 18h biso na toke pa Waka ti lobi ndeke. Bon na yo zo stratégie ngabi bon na concentrer mobali pourtant na ndo ya ba weekend ba temps e ba nako pesa pena mingi te ya ko lamba po to saka libanda to koma ko leka biloko libanda ngabi bon comme nazara na Hollande na sala raté na somba carton malangwa carton makayabu bolandanga carton malangwa carton makayabu na sombi babiloko ya ndolinga ntaba na ke kosomba ntaba na balcon nga na coin boye lituka eza malangwa na banaye ko luka soto olia malangwa pa Waka na banako fungola malangwa na ofungula ndenga mbale na aluminium na olinga na yeba sauce wana mama na ndo lamba ya sauce ni ezaki sauce ya montardi bacha mo episi na matungulu moi Jeannette Waka abwaki likolo ya mbisi bon na yiba ki moi ba ingrédients pour tellement la sœur Jeannette Waka to banoko solo la bien donc mère Waka la mona banoko tourner moi mituna ya yebate les tchazo tuna mbiso sala ki ndenge nini mais appelle moi betelo mbisi to dikabite loko boy bon na yiba moi mayele na ngape moi ndamu na nganda nde mère nganda bando sala na tumbi malangwa na saisonner ba malangwa na ngana china ngana congélateur na china congélateur mkono linga na tumba na tumbi ba malangwa mais etumba mapene bela pena 100% te na mbale ba malangwa mibimba na ba ninyo yo na ba aluminium na chena ba congélateur ntabalanga na tumbi na kati na chena matungulu ndenge ka basala na kati banganda na kandia wana ba plastique boza ne na sala boye bozela Maman, moi ça libala, tala, na comment un restaurant. Tala, moi ça libala ba plastique yo bozo mona ba mama na sombi ba plastique yo ba biloko na somba tale bele ta moi ça libala na ndako azana mobali azanga biloko kolia te na komi kotumba na tumbi ntaba na cheche na ba bol na komi ntaba po biloko so e komi congelé biloko so e komi congelé moyo yeba ba kombo ezate osobi mwa biki na o mwa marqueur na yo okomi o ni lipondu o elo nini eza na ba kombo ozoyeba ba biloko na tumbi bantaba
Na tumi bantabananga. Na chena ba bol. E batami nango. Nazi babiloko kolamba pondu madesu fumbo bani na lamba. Tant nazo ke ne Paris nanga. Pesa ma biloko. Mwana mwasa libala mobala zate me mama na ndako azanga biloko te. Babomaka mobali nzala te o. Mobala koya uti musala biloko kolia na ndako ezate. Mama azanga ba biloko te. Mama lambaka. Place à maman c'est cuisine. Moi c'est lambaka mobala tozo bela no mobala yeka chauffer. Oyo bile ya mobali moko a chauffer na ye kaka. Papa chauffer yo ato lalaki achata loso. Soko zo bela mais soko zo bela na ote. Na kati ya ndako de photos za fatigué. Ndako moi c'est zanga biloko ko lia te ba jeune fille ba vrai chérie. Moi c'est zanga biloko te ba bol. Ba bolo ba te kango 10 na 4,50 €. Au sommet on pas ba mvuzi pas ba chinois. Osomi ba bol na o. Na lambi na tumbi ba ntaba. Po malangwa ko malinga malangwa mobimba yango na tika yango na aluminium. Ndenge sina saisonaki na tumbi. Na memi ba biloko na nga na France. Pilipili batuta. Otuti pilipili. Okalinga yango na mwa l'huile. Na l'huile okalingi pilipili na yebi mapena ndenge ba mama ngande ezalaka. Ya pusi ya po sombi. Ochango na mwa eloko na ngwana. Ezalaka na ndako. Mwa mayonnaise. Po mibali tong balingaka mwa mbisi. Osali mwa mbisi na ata mbisi abenga ni Thomson. Thomson na mwa osofoza nga mayonnaise te. Po mibali beba lingana mwa mayonnaise na pilipili. Mama, na memi ba biloko na ngeke Paris. O esi na lambaki na Hollande. Na sali tout comme na kenara France na kota action. Na somba pe ya ngai lituka. Mobali soka sisi musala ba 17 h akomi kozonga ndako. Tangia na ebi ki akokoma ba 17 h ndako. Nga déjà na 16 h na fungola ki déjà koni nanga na zima langwa nanga ezobela nango na moto ase ezobela nango na moto ase sauce nanga ya motardi na matungulu na mwa episi mwa kwanga nanga na somba ki comme to olia pela na esprit ngana na somba kwanga ezanga na ndaku te pilipili eza mwa masanga eneke na malili eza whisky eza na ndaku mobala uta musala sisi douche ya ebika ke madame comme to mesana ko kende pe waka muko mususu ayebwe ah chérie avant to kende pe waka na lambaki na tumbi malangwa na che table asisi ko lia a fumer cigarette na ye akuti pena table ba na tanda malangwa po mbeso mobala liaka ba servable mote na che malangwa na che ntaba na bimisi na bola makaya pe ba sala de oso che za congeler belaki na chauffer na che na sani akuta pena makayabu kwanga ntaba malangwa ye waka babwaka sosa motardi likolo na fufu siko ngape na sala ki na exprès na zui fufu na lamba na semoule pene zuita semoule bimiso la mobesu na lambi na baloli mobala tale longa kwanga bi ba kwango baliaka ngona banganda mobali na sengle asimba fufu siko na pondu na cha pondu na mpanzi mobali pena olia na ndaku na maboko fufu ta ali atondi na zitro tant olia bongo ba eneke ndese vanda na congélateur ya malili ba eneke na malili whisky za na ngona moko tele misika etele mande tele na nganda na zipe fali kuna chweke na che fali ezo beta pokuna ezala mwinda na beta ka muziki na che fali ezo beta eneke nezo bimisa ba mai toki malila eneke nezo kwesa mai fali ngamo siko na lati gondo na sengle na sexy ale ngape na panzi makolobwe tozo lia fufu na mobali tant to sisi ko lia fufu ngana yebi ma fufu esala na nzoto mutu na fatigue ya boulot na fatigue ya fufu mobali ko ami sukola maboko te akomi ko nimba kaka na kiti place a vandelaki na ye na maya maboko na pesi asukola maboko siko na komo sala sambla na yebisi chérie to kenaka pa ewaka ekoki to lata yoka ye mère ngasi na dame na nga na pale to ke osala ni pa ewaka mobala komo tuna yo to kende kosala nini epa ewaka do makambu mususu okoki ko arrêter mobali sans ofinga ye sans obeta ye donc okoki ko torturer mobali okoki ko manipuler mobali sans que ayeba yazo mona ka mwasi na nga lambi biloko ebele mais ngai na kokisi mission na nga soki na yebisi yo ke lelo banda to okende 3 ans John a yebi elongia boîte te 3 ans
John ayebi so elonga mama ewaka te bondima na beti ete po ani auta la bi ah mère oyebi ke banda to kena lisu ba restaurant te to koma obomba mbongo pour chaque jour pa ewaka tant ozo bebisa 60 na kolia chaque jour eza budget mobala comprendre te ke na silisa elengi ya ba feti na silisa elengi ya ba boîti na silisa elengi ya mama ewaka na stratégie moi ça za muta stratégie moi ça za muta sagesse moi ça za muta brutalité mobala lingara douceur yango monaka ke mbanda ko ya olekinga na mulayo lekinga na bassin na vimba na kati tant na banga tonda na kati veut dire que na tonda mobala comme sentir que oh moi sinanga donc na koma pe ko simba mbongo na koma ko gérer moi mbongo kabi oh to bana ko lia ba 900 euro sili biso na semaine eloko malonga to sali nango ezate siko moi ça mayele loko anga na komi ko kende ka boye to si ça mbongo dans les vite ça projet mais lelo mobala comment on senganga merci lelo mobala ayebi makolo ya boîte sans que to bunda sans que na finga sans que to bana suko boma na soki ndenge nini yo ndeko mwaso za na mobala za na infidélité mais zola mobali na stratégie vanda raisonner eloko nini na koyi ko sala po mobali na nga atika banzela ya gauche droite eloko nini na koyi ko sala mobali na nga azonga na nzela oui eza droit na yo soki likambo eza wana droit koloba mais kolobe keseni basimba mobali na nzoto te babetaka mobali te je suis désolé yango te kanga mobali ko bete lelo ti lobby azonga neka place wana mais eloko ekanga mobali aota ba manière façon stratégie moi ça za muta stratégie façon ni na ko sala eloko ni na ko sala babolamu fe gangaka mobali kutie na bolembu olamusi otelemise papa yozo boko langa na bana ngape na kuti oza na bana papa na fin du mois soki mobala zwi bolembu yo telemela mobali il faut atindela mwana ne mbongo alia po a bana bazolia ozo lakisaki bo mama sangisaka bana okuti mobali na bana zwa bana wana bakoma ya yo bana bazaka na problème te bambanda na biso zaka ba mama bana baza ba problème te bana bazaka na problème te bana ngani soko lingi mobali na yo eloko lingi basala ote ko sala muninga te yo lingi ko telemela mobali azana likamba linga sala pesa chance bonne chance papa soutenir mobali no na ba idée mais kozala muto teke aza yo mto yaka pona ko oyaka poko freiner muninga okoma ko freiner via muninga banazala na yo avancer lisuke azalaka homme d'affaires bana koma na yo makamunyo se dinda pona nini bakale tozo boya bakale na kati ya bolingo tango muninga linga sala likamu soutenir muninga ezaka te mibali bakoka stress te mobali moko ta koka stress mobali azaka faible na douceur mobali azaka faible na mobali azumwasi azolengela ye tango yo comprendre ke mobali no akomi ko déconner mobali no akomi ko sala makambo bo ezolekela yo mama zonga na sima aigle o talela lokwa nyoka o lukas ko obulele eloko ni na ko sala po mwana mobali oyo azala boy ezaka kisite obi batu musuba kena ko simba bakisi ospesa mobala bato lesa kisi o lesa mobala batu zakala mais tellement oza impolitesse na yo yango mute bando bundisa kisi ya nganga impolitesse na yo yango mute bando bundisa kisi ya nganga pesi yo yango mona mutakanga mobali na kisi mobala dusoli na loboko makambo nganga pesa ki ebebi pona ni oza impolitesse atokangi mobali na kisi suka mukolo muso olala ka bo mise funga na kimi yo moi ça za muta douceur moi ça za na ba façon na ba manière et bébé chéri botuna ke lecha kanga jona kisi kanga kisi te stratégie nyonso eza stratégie vie eza stratégie pona ko se sortir na kati ya vie ata na société nyonso eza stratégie pona ko vanda lelo na kanga pe batu na nga o bozo landa nga en dehors ya rando c'est stratégie nyonso to sala ke za stratégie mais ozo mema stratégie na ndenge nini yo na libala po yoki mobala déconner oyoki mobala za na nganda moi ça libala soko yoki ba bengi yo moi ça libala ba bengi yo ki mobali na zo déconner quelque part moi ça libala longola makolo nete po akende ko kanga mobali
Ok, no kanga mobali po ba benga ki yo mobali azana mwasi na hotel te. Mama ndako avandaka na ndako. Mama ndako alandaka mobali te. Mutu moko te alinga bayo ki se soni. E alokolo moni mwana na yo. Oyebi ke mobali na nga alali kuna na hotel. Koma za kuna na hotel. Suka suka aokitaka likola nzoto afiwana ayebi nzela ndako. Biloko nena bilamba ne vanda wap na ndako noti. E bonyo za panike poani. Aozonga. Eloko soke eza ya yo. En plus basi yo vanda ke ozo swana na mobali po olingi mobala loba no vérité. Omoni mobali. Dagna expliquer bino moni mibali. Yo mo so vanda ke bo swana na mobali tongo midi pokwa. Bayebisa kinga obimaka na fiwana mibali banzimaka na bango makambu te mibali ba minyoko makasi mibali banzimaka makambu te yo mwasi oyo vandi na libala ozonzima ozela ke mobali no ndimisa eke abimaka na fi moko bo esongolo mobali koyo kange na mwasi na mbeto awala mwasi awangani siko bino baso bolingake il faut loba ozipata musu sani to lutu to likofo beti mobali po mobala wangana siko na yebisa bino we mobali so azo wangana likambo ezala bien pourquoi na yebisi no tuna pourquoi Manuela olobi mobali so azo wangana likambo ezo mona na ke azo salango mais azo wangana ngana yebisi bino ke eza bien bo comprendre pourquoi na lobi eza bien yaya kolingaka te mobali ozane na ndako akoma konzima makambo ke soki mobali ndima kutuko mobala wangana na ye lingaka mobala wangana ka ata photo ezabo azo wangana ndimaka obi ke soki mobali ba fi obozola nanga ba mama na baleki soki mobala komi na niveau azo bimana mwasi to likangu songolo to na mutu songolo akomi konzima pano wi ona bimanga na yo sani o amomi na nga so moni moite kende mobali soka komi konzima mwasi mususu na matoi na yo c'est que y a pas d'amour bolingo ezate match esili mais mobali soka zo wangana likambu moko yo za na preuve azo respecter yo a respecter yo kolinga te mobala ndimelo likambu ndima pe oui na bimaki na ye oyebi mukolo mobali aronzimelo ke abimai na likangu jour wana pe pouvoir no esili po ekomaka anzimi likambo boye siko ekomi na yo ovanda nanga to oboyanga siko soko za prêtre oboya ete ayibi yo makambo kolinga konzimisa mobali teke likamba kibombanda mobala ndima na litoi no mukola ko ndima na litoi na yo apaiser yo mbala moko pe jour ango soko za muto a décision te otoka obima mutoki ya mobesu donc mobala o comprendre que chi jingi donc akoma ko sala nango na ko linga awangana ko wangana wana eza ke façon ya ko banga yo façon ya ko respecter yo mwasi na nga ya ndaku na koki ko ndima likambo bongo te ke na o déconner to na sentaki ata mwana we mona lelongi ya mobala wangani tika ya wangana eza mie mobala wangani ke mobala nzima mobala to beti bana tongo tilo biso abia wangana na ekaka mais oh c'est important Lucas stratégie to solo là et l'on ni les passé pourquoi au comme na niveau wana pourquoi comme na état wana pourquoi sali likambo wana ba pesa conseil to perdre ba contrôle te yo siko za mwasi andako yo kike siko mobala komi na muntu moko boye songolo obandi ko finga ye obandi ko bamba ba biloko obandi ko bwaka ba bilamba obandi ko sala makambu moko boye na moment mobala zwara mwasi bakoma soki mwasi andako oyebi ko jouer te oyebi ko kende na stratégie te yango zo mona lelo to mona mutu azalaki mwasi alibala mbanda moko boya ya pata kunya boteli yo mobali pona nini tozana maîtrise te basa mabale belé bagi obozo lata ba alliance bo lata epesa bino ba assurance boza suna maîtrise te tamu yo ki mobala déconner obandi ko finga mobali obandi ko sala makambo bozo zangisa muninga kimia tongo midi pokwa bo swane la ka kombo mbanda eleke yo oluka oyeba ocha kimia na kata ndaku na yo bo swane la mbanda mo bo kombo mutu moko libanda sikotango bozo swane la kombo na chaque jour e komo sa nini okomi ko tindika mobali na yo na maboko ya mutu ya kana kite
okomi kotindika mobali na maboka mutu akanaki te façon nini yo kosala mwasi libala soki omoni kaka mobali na yo bayebisi yo eko ke mobali na yo adekone libanda koswanela ye te koswanela mbanda te po soki okomi oswanela mobali operdre contrôle po mobali pe alingaka te ke bui nasali mabe me yo mpe mwasi na nga ndaku kobana kobengaka mbanda te obobana koswanaka botyake makelele yo mwasi andako osani soko banaye kolamba te koma kolambela mobali na yo soko ozalaki salite koma propre soko banaye komitika na nzoto zongela kotya mafuta na yo zongela make-up na yo na kati ya ndako na yo fo traumatize mobali ayebi kasumbi na nganda me yo na ndako bobeta lisolo makambo wana te ba vrai chéri yo sakana mto yebi pena vrai chéri boye nga na kati ya palais na nga na bana koswanela eloko moko bo aza libanda oyo azolukala na mobali na nga ntongo etana bayiba na kutu bolingo bayiba na love mobali lele msa olala ya moi to soka aza mutakendaka bulo ya butu baobete ma ya butu yo siko olala na mobali bolala na mobali na yo chaque jour mobali na lala na palais mais yo zobanga mutu moko boye bayibaka mobali bayibaka mwa ya ba air obanga yaya na ndako basa mabala na ndako oyoki mobali na dekona obeta lisola mbanda te lisola mbanda na kati ya ndako ezalaka kakipa kakokolo yo na kati ya ndako na yo bosolola baprojet bozali nango na mobali tout ezokontinue activité tout ezokontinue na kati ya ndako so mobali natika bana na classe kotika bana na classe soki bozalaka opesa mobali no nzoto opesa mobali no nzoto soki ezake osala makambo osala bosolola makambo susu oyebi ke ntango yo mobali azosatendre ke po mobali so asali likambo alingaka ke toswana kaka likambo yango eleka te koswana te tika mobali no na position moko boye moko place avandi ko a comprendre ote o manuela kitoko na ngazala dasu kaka na niveau moko mais manuela yoki eko mais manuela otuna ngate manuela zo solisa ngate lingane mobali fa ya ko affronter yo mobali fa ya ko sengo pardon po mozwa mobali ya ko fuka meleza jemuke et a stratégie boke na nswana te po mobali asali mabebi ke mwasi na zara matata likambo ekomi na ndaku na ye mwasi na nga zoloba te yaya mobali wana pa lexata fufu apamba ya yo akoma kokanga kango na nzoto lokwa bolingo ebandi sika lokola bolingo ebandi na 18h pona nini akomi siko kolinga yende il faut akomi kokole yo akomi koluka senga pardon mama limbisanga yemo akomi kotubela pona nini omemi na caractère na comportement mwasi yango tobi ke mwasi bino ba mama basa mabala likamuke ka osiliki mobala deposaki mungu a bien te otombokeli mobala sali mwabo otomboki mobala esa peza yo silika pamba yo ataka mobala kosoni makaso siliki mobala lobino bo osiliki yango peso yi problème sérieux eye ato siliki ekotia webimi apa mobali mama za mutu atomboka pamba te mama soki atomboki kotomboka noko tango otomboka veut que lion mwasi atomboki mobala obango donc olinga kutu discute donc omona na ndako mwasi aza na caractère o aza dur na naku na yo boswana mingi te mais mobala ozonga jiga yo moko comportement oyo kena ye nzoto pesa ye nzoto fufu pesa ye soko sala ko repasser bilamba na repasser mais ozana attitude moko boye ko linga te mobala comprendre yo o travailler ndenge il faut muto bana ko mituna oh ana en te otambola pe na ndaku no te ke ombunzo ekangami te wa normal o soigner normal et loko wana traumatiser mibali po imagine ka ke mutasali mabe a zelo betaye a zelo finga yo fingi ete yana ba erreur na matisa ka dose propriété soko lingo bimi otango bima no tele na lisu yemo abanga na otuno so ke wapi po mibali musoma na ki akangeli yo porte ou bien to okende biso mibale po miete mais na obima oswana raté soko yebi kezala yo mère a palin ko swana te mobala za ya yo
to luka to yeba to vanda to sola to pesa na ba conseil ba dialogue le kanakata ndako ko solola po mobali atala la kaka oyo vanda nga jona nga atala to kosi atalaka mais po ba yiba yo yie il faut bolamu elekebele ba bolamu ezala muke na ba couple makambo mabezo dominer na kata bandako omona na ndako moko bo swanaka semaine ya so na 5 jours so na 7 jours mais omona ko na 5 jours wana bino bo swani 4 fois ndako ezala kama kelele ekimisa mobali ndako mobala vanda geza ndako place kimia il faut tozala kimia ndako mama tchaka kimia mibali bakokaka makelele te tout le temps o accélérer mon ninga lelo to sieki lobi to soigner lelo to sieki lobi to soigner libala c'est pas comme ça maman na ndako douceur doux bonjour ça va chérie on a boulot na la pause ozo solo kwa mwandumba siko biso ko sola ba ndumba na to sola ka mbala batu mobali no moko obimisela ke kindumba te ba mama moi douceur te o soana mobali sa manière tozanga ba manière to koma lokwa mibali basi apoto to koma mibali ko solo na elobeli lokwa mobali ba soda moi ça muta douceur mobali azara sensible à bloc donc ba douceur moi ça la doux na meto adu na douceur yango biso basi apoto douceur e bimaka na magoda na téléphone a pas mobali azatele musuna fait faut ya bo sakana moi si soko zana tendre et moi ça na tendresse mobile attaque feti mais ana feti au kaniso na parler yo mtotikali na pyjama mobile au bangelo de na pyjama na ndako ni ona douceur mobile a sensible ne loko basa ba douceur bazala lisute o sensible na mobile na voiture ko mobile na za boulot avant di mwana kwe mo wa calme aso na mwasi no ba soke borna ngetelemi po nini voya mwasi na ye pesa makambo basi ba pesa makambo akenda wapi baso ba lia ka olia tonton mbongo na douceur na elobeli tonton sanza mbongo mobala bina kokate chérie elobeli no non o police nga chérie police nga basi ba police ani bana ba voix ba kenda wapi baso ba lubana ba douceur o bana ko police mobile no avokota na ndako libala bano kota na ndako libala o changer makrasi yaya yango zo mona ba bota biso mibali na facile lelo po bo malibala nona mobile no bien lobiso okomi ko telengana okomi ko bimisa tendresse oyo falo bimisa na mobile na yo okomi ko bimisa ngota okomi divorcer na mobile moko boya batu na biso basi okay tozawana tolingi mibala batu c'est pas grave basi ope bolingi mibala batu paninga basi baleki nanga tango lingi mobala batu olingi via kibombanda pona ko umela na mobala muninga chou basi kitoko e ba vrai chéri kozala na mobala batu e a problème te tango zo me pona bala ebele pe ezo panzana pona ba oyo pe bo linga mibala batu tango zo linga mobala batu lelo mibala ebele ba bima ba venturier par rapport na bino moko basi tango yo zo linga mobala azana mwasi na ye na ndaku soko lingo umela o eza conseil pona basi oke bango pe ba osila rate boza o bo linga mibala ya batu na ba vie soko lingo umela na mobali ya batu yeba ko respecter mwasi na ye ya ndaku tango yo yebe oza moyibi aotika la moyibi na ndaku ya batu poza na basi mususu ko za na sagesse obimaka na mobali ya batu ko linga rate mwasi na ye ya ndaku ayeba yo surtout so mobala nga bato afutela ko hotel afutela ko ndaku asala kayo ozala sale fort mwasi na ndaku ayeba ote soki obengi mobali na yo bozaki na rendez-vous na mobali na yo mwasi na ndaku aboyi mobala bima mobala yebisi yo soko za mwasi mayelo yebisa mobali na yo papa problème ezate ko mwasi na ndaku aboyo bima vanda lelo boma moto tia kimia boti ndaka mibali batiaka ba kimia lelo omono lingana mobala batu mobwe alali yo lobi ya kimio pona nini bino basi ya libanda bozana maîtrise te obandika na mobala batu sikoyo ozaka na posa balongola mwasa kala na ndaku yo kota so okokota na brital po mobali nyoso lingaka kimia mobali nyoso abatela base na ye mobali nyoso abatela ka base na ye bino baso bolingi mibali ya batu
Soki po zana mobala batu mwasi na bengi kanga. Pourtant yo lingo tia désordre. Osali ke mwasi andaku. Ayeba ke mobali na ye azana likangu moko boye. Yeba ke lobi mobala na oyate. Une semaine pas koyate, un mois pas koyate, 2 mois pas koyate. Pour nini otieli moto na palin. Donc tant obi mana mobala batu, to ana posa te to na lo baboye. To ana posa te ba ninga ba divorcer. Mais to ana posa na ba oyo bobi mana mi bala batu. Bosomba ba maîtrise, bosomba mitema minene. Tango yo ki mobala batu yo zela kaka. Journée okoka ba oya otala yo. Yo tala la base, yo tala par na yo. Ote ozi portable a mobile na oyo soyi mobile bato yibi numéro po benga mwasi na ndaku ayeba surtout bino basi ya ndaku yo moni mobile na zo bima na fi moko boye fi a mwasi numéro a proposer a composer numéro a bengi yo po ayebi soke Adèle la main d'or Anel ka ballon d'or chocopic lina machuda na bimaka na mobile na yo soko moni mbanda a bengi yo po a info basa mabala soko moni pena mbanda bengi yo atomboli telefone a bengi yo na chombo po ayebi so mwasa ndaku ke mikolo ezanga na abima na mobali na yo na yebisa bino ezanga na secret moko mbanda soka bengi muninga alingi ndeke acha yo mal à l'aise po yobo malibala ye aya kokota soko moni muto ya obima na mobali no abengi yo lisusu c'est que yé mwasi wana ou a bengi likango libanda a comprendre que mobile no aza moins sérieux mobile no alingaka yo yango wana sikoyo pona ko kanda wana esalaka ke oya libanda abengi ya ndaku po ya ndaku soko za na maîtrise te ozwi yango na ndenga show okomi pe libala na yo o comprendre te mutu po mbanda bapesa ke confiance te ba pierre mbanda confiance te po mutu azara sir na ya aluka mninga te mais yo za mwasa ndaku mbanda luki yo ale yo komi na ba agitation obomi libala na yo po na appel non mwasi soko moni mbanda bengi yo ba vrai chéri soko moni mwasa libanda bengi yo po informer yo ke mobali na abima na nga oyebise mama soko zalaki sir na yo olingo benga ngate mais na comprendre wa sir na ote yango bengi nga zela mobali place bokutanaka okateli téléphone obebisi ye mutu po mwasa libanda osala ngona idée ya revanche comme yo mobali olingo tika mwasi no andako te pona nga na obomelo libala donc alors bana basi ya mabala obo lati ba alliance to koma ba aigle na kati ya mabala to zala na ba sagesse mama ndako azara mire mama ndako ba ningisa raete yo mtovana lata alliance lata olata lopete balati sope lopeta ngwanzu te ale muto libana ya ko ningiso te yo tango oningiso bongo mobali paza na musala obandi ko benga mobali yo ya mama na yo zoba bolole na kangyo biloko na ona libanda na bwakyo bilambana na sac ya poubelle libanda obandi da ko traumatiser mobali na boulot sans que au vérifier sans que au zela muninga auta boulot ayana na ndako po bokoka ko solola donc maman ona olinga na loba na baninga na baleki to somba sagesse to somba intelligence moko boy na kati ya ba couple na biso okomona to ko umela mais lelo batebele bo bala bozo yeba te titre na bino titre yo monsa libala yo ministre yo moni ministre akosala ba dégâté ezara ba titre muso ko sala ba dégâté soki ezalaka yo mère à palais il faut yeba place na yo oko céder ngote bele ba oluka mais au mona lelo yo mwasa libala ba jeune fille ba masa nanga yo mwasa libala ba camarade ya mibali na biso bazara ba camarade na biso te yo za mwasa libala ba masa mobali na yo ba koma ba camarade no depuis quand yo mwasa libala ba camarade ya mobali ba camarade no te ba camarade na yo mwasi ya libala baza ba camarade ya mobali na ote. Donc veut dire que lelo otomona yo mwasa libala ozwa numéro na yo opesa ba camarade ya mobali na yo. Donc yo za mwasa libala ba camarade ya mobali na yo opesa bango numéro na yo obenganaka mobali no ayebite ezala te
Yo mwasa libala. Ocha ba camarade ya mobali na yo. Ba koma ko kengela mobali no soki azobima. Aokende place itende. Yaya na vie. Ba tiaka mutute azala bodyguard ya bolingo. Na bolingo. Bolingo ya compliqué. Bino bana baso bozarake. Mère ami ya mobali na yo. Opesa ye confiance. Ye pena. Camarade mobile no solo la bien pire vient na yo mais mobile a yebite que yo na camarade ne bo pesa na numéro donc mobile camarade mobile na yo aya ko yebiso makambu mobile na yo asalaka azoya ko betela yo eza ba ninga mibali na biso mingi au moins na moninga mobile na yo asepelaka na yo ta musupa sepela na libala na binote mais tellement moya lobango bo ezate au sala nini comme yo moko fungoli e porte ba mama tokanga ba porte ya banda kuna biso tokanga ba porte ya ba divorce na ndako na biso yo sikoyo opesa confiance pa ya meilleur ami ya mobali na yo ye alandela ba évolution so mobali no azo déconner ya eza na moninga mobali muso asepelaka na ote asepelaka pe na couple na binote asepelaka nde movanda rate nde mobali no asokipaka na yo siko moninga mususu tant musupa sepela no posa vrai chéri manela kitoko vrai chéri yozo mona ka camarade mobile na nga linginga camarade mbala nga betela nga nyoso azo yelo pe makamuko eza pe ya solo soka lobi boye na minute mobile na zana kwena mwasi okepe omoni camarade omoni mobile no na mwasi lelo na lobi tango libala na yo ekokufa na mobile na yo camarade mobile no wana ka muto okende ko lia fufu epa mbanda na yo toko mama yele ba mama mobile na ole loko boma libala na opona camarade mobile opesa ki confiance mais ka camarade mobile wana aboya ne camarade mete akoma ko kende ko lia fufu na ndako mbanda tangu siko ko comprendre ngo obimi zoba to chaka batu te ba kengela ka bolingo na biso yo mwasa libala ba kengela ka bolingo na yo mwasa libala za muta comportement mwasa libala ko kota na place libali baza oh baninga mobali bakota ki na ndaku lelo to koma ko mona ba camarade mobali ya mibali na biso bakoma ko lala biso basi biso ba camarade mibali na biso bakoma ko lala biso basi likolo comportement na biso yo mwasi ya libala soki olambi mobali no azala baninga na ye na salon mama azalaka na cuisine mama vandaka na bana mibali te sika mibali baza mibali baolo bana volima se yo mwasi omatisi voix mwasi koto mibali baza alobara mingi te ba mama mais au moins na basi ya lelo yo mwasi libala mobala zo sola na ba camarade na ye bazo beta masolo abale oyeba tout mama ki connaît tout basola masola banzele ozana kati basola masola mituka ozana kati yo wana pe kaka voix yo wana keke 32 dana ba camarade mobali non mama zaya tango mobali ba camarade to ba relation mobali ye na ndako o servir bango ko lia na mesa oke na chambre na bana ota no TV na bana no otiki mobali na ba camarade ne soki ba sisi ko lia to ba na posa ya mai mobali na yo ko benga yo chérie mai yela biso mai chérie yela biso loko boy mais le loko mona soki mobali na ko vanda ti 4 heures na ba camarade ne na salon yope onganzami wana masolo nde masolo bêtise ne bêtise non moi ça lo bara mingi te sika mibali baza yo moi ça libala ata baza ba camarade mobali na yo zala na limite zala na charisme mais lelo basa lelo te to vanda ti 4 heures masolo be masolo ovandi ka boy yo moi ça libala ma camarade mobali ba ye na ndaku yo ba pesa otala mama na bassin yo ba mbuma bassin na yo tala masoko minene ba pesa otala masoko sikoyo na basalango pe ya poto ezalaka munene te yo wana kana katikati omoni ndenge ezalaka mobala zana ba camarade na ye mobala zana ba camarade na ye yo wana na katikati ya mibali yo wana na katikati ya mibali te soko yebo za masoko minene mobala vandi na bapaya na salon mwasi alataka liputa ozwi liputa omikangisi pona kobetisa baninga mabaku te mais lelo basi ya lelo yo wana kana base na yo otindiki ye nanye eloko pe kwei yo wana lokoti baninga mobali batalaka masoko no c'est pas bien
Moi, ça libala za mutata mbolaka na ba code na ba comportement. Moi, ça te loba ke belé. Moi, ça te zo loba lokola Manuela mela radio. Et si ka mibali baza moi ça kamara. Ato yebi likamuba loba. Kakipaka kokolo.com. Babunda manango bango masolo na bango. Biso pe to na ba camarade na biso. Soki mobali papa John azo so na ba camarade. Ngape na kena ngala musu na chambre. Na préféré na benga na ngata Nelka. Na bengi Ballon d'Or, na bengi Lina. Na bengi Caro de Monaco, na bengi na ngaba oyanga tozo solo la. Moi ça kota na politique à mibalité o. Moi si moi ça libala mo chocolat mibali tout ba vandi nie. Ozo comprendre te que mibali tout na ba olo ba lisute parce que yo moi c'est ça dominer li solo na bango. Ozo yeba kutu te. Ozo yeba te na kata mibali o meli radio. Donc mibali ba vandi nie yo moi si to comme na ba autorité moko ezalaka te ba mama poto. Ezalakate. Moi si soko za bongo to changer ba comportement. Changer ba comportement. Camarade à mobile a comment aussi mon lipeka. Camarade à mobile bo comment ko sola. Petit tiers na ngate. Oza camarade na été. Oza camarade na été. Ba camarade no pe ba camarade à mobile na oté. Mobile moninga mobile no so asinyo epeko. Epsena ba je wana te. Po moninga mobile a koma na facilité a ko simba yo. Yo moko mo sa libalo tiki porte polele. Ba mama. Moi ça libale yo babasa mabala ebele to yo ka basa mabala pata kunya ya ngwanzu me bino wana oyoki ka mobala salibu otomboki okangi makofi yo ni te okosilika balobiti na kata bolingo ko silika mais to za na ba limite mama za ba limite mama fa ba limite na ye mobala za mobala otika la mobali ata to boyango ndenge mobali mundela la kisi biso na kata poto ke égalité. Moi sina mobali ba ndenge mokote wana na pa mindele biso to ba africain moi sina mobali to zaka ndenge mokote mobala za mobala kotika la mobali moi ça comme à la place à mobali te moi ça bundaka na mobali te neto moni ndeko moi si ozo kanyela mobali makofi yaya soko za muntu ozaka toujours makofi na mobali okimo atoza kitoko ndenge nini mobala kokimo pe bino basio bozake likambu mukio kangeli mobali makofi likambu mukio simbi mobali na nzoto mukolo mobala ko lokota mwasa tendresse yo muto ko comme ennemi j'irai à vina ye akoza pena moni ona nzela ko amoni diable en personne pona nini ba comportement ba mama to changer bizaleli mobali pe fois lui a senti que na mobali na moi chéri moi si faza na kibo moi si mobali place ba vandi ba senti que mobali na senti que oui na moi si mais le nom mibali be ba ko sela ki mobali te po yo de ya moi si judoka ceinture noire yo samso non moi ça a la douceur moi si les lobeli au senti que mobali a senti que oui c'est ma femme. Mais le mi bale be na bandako ba koma na bien papa na ndako. Pour amini basi comportement na biso basi to changer. Yango pe ata to sala ka makambulo ko edingwe. Ata osaka brutal mais to osaka na posa betolo mo poani. To osaka na posa betolo mo poani. To osaka na posa mi bali poani kasi. Pour ceux qui ont moi si les gens comme makambulo wa mobali. Donc yo comme no garçon, mobala lati chip. Si ko ozo so mobali poani. Zo muninga no moi si comme on ata lesbienne. Comment lesbien qu'on soit mobalité, comment lesbien? Tokolinga mobalité, qu'on soit mobalité. Moi ça ça na ça mobile. Moi ça sola na respect. Moi si pas mobile ça papa. Moi papa John. Mobile ça papa. Tant yo mozo respecter mobile na pe ba obanga. Siko yo mama na ndaku. Na surtout biso batoto kolisi bana. Bana ba komi kokola boye na kata ba ndaku na ba couple na ba age na ebite age ni mobile no azana ngo ba age biso to komi bana ba monaka mobile azo simbola nzoto mama na papa bazo bunda ezalaka te ba mama ezalaka te eloko wana photo tika ngo makama ba agression mobile po moni ke na kata video mobile alakisi eke aza mobile niki ya makofi mama ba jako simba na ba nzoto yo oya ko se retrouver mukolo musupo mobala linga pe batia défité malgré yo moi so bandaki ma makofi mais mobala ngumi makofi moko ako perdre na contrôle ya mo papa conseil on peut ça ba papa so ça na moi si ba brutal lokola moi so e boya ye na poto neto yakara muta muta ko luka vina ye to linga na rate po lobby
na sala crime moko boye na se retrouver na boloko likola bolingo oyo balova boye za asute balova boye za la raté moi ça cause na comportement boye te ndeko moi si comportement oza na weza mabe toko yo soutenir yo te soki oyo la ndaramangela kitoko mwana mwasi la ndaramangela kitoko oana comportement ya fi o aza na vidéo ndeko na nga changer vraiment to changer comportement les abisso basité moi ça za muta douceur toza na droit ko silika mais il faut to yeba ba limite basimba mobali na nzoto te façon ko punir mibali ezala ba ndenge ebele ezaka agression te ezaka brutalité te mais to luka mutu na mutu ayebi mobali na ye ndenge ni na komemela couple ne agression na kat na se agression tozwara solution te chaque fois tant que osala ba agression ozosimba mobali pa olinga l'action ki mobali akoma osala makambo nanko loboko ozwa pe loko sali ochubie au perdre contrôle na yo ok na boloko bana basangi baboti donc to raisonner avant que sala likamba mama yango nazozonga ka toujours mama mutabate la randako mama mutazara mutema munene eza na likambo moko te oyo ke ba ke te mobali oyo asalinga likambo moko boye foka na simbe na te mobala mwana ote mobala mwana ote toye kola kopesa ba papa respect mobala mwana ote mobalo alala kayo mobalo akitisa ka pantalon yo zo betero wa mwana muke mwana yo soko za mwa so sala sport ata obunda ba kachi soki ba benga ba kachi na ba judo za judo ka so sentir noir obundango na ring na bino judo na ndako a mama longola olongoli teni ata yo mama oyebike mobali na nga aza sportif te nga mwasi na za sportif na ko ba mobali soki mouvement okosala ngote parce que oza mwasi mwasa zala na se mwasa akoma te on se mesurer na mobali ata za eteni au moins mobali eteni so kazaka na poche mwasa boyete abimispe mwasa mulai to mona mibala mikuse tala mwasi mulai 2 mètres donc mobali aza mobali te ba ko respecter mibali lelo ba ninge belé ba se belé boyebi ba valeur a mibali na binote mais lelo tango mona mobali na maboko ya mwasi mongo ya bien a batela mobali a chéri mobali no okomo lela ba se belé ya mbozo mona kito osala makambo na loyenge na poto sur 100% ya basi 60% ya basi boboma mabala na loyenge bokoma ba deuxième femme donc moi ça libanda akoma première bureau yo moi si ozalaka na place na yo mobala akoma kolalo lokola likango pona nini bozanga ba sagesse eza kozala zoba basi bela ba bolole toza na poto ba bolole to na poto mobala azalaki ya yo obomi libana na kozanga koyeba mbanda akoma première dame yo première dame okoma deuxième akoma sko likangu mobala akoma kolala yo première dame ya kobatama eza kozala zoba donc poto koma na ba niveau wana te to batela ba couple na biso mama tozala na sagesse avant ya koboma libala avant ya ko réagir moi si na kati ya libala avant au sala likambulo lemu na yo il faut réfléchir très bien donc décision au maman zora na libala ezara décision kandate ezara décision ba pongi ata ba 1 mois au vanda ko raisonner pour na couple na yo mama boma libala na loyengete mama sala likamu na sentiment mais mama raisonnaka avant azwa décision yango zo mona bele ya poto ke o tata bana nanga tata bana bokabona bala na yemba lala ka otilelo oza zoba basa bongo bwa zoba pona nini kozanga stratégie kozanga mayele yango mama bosenga nzamba pesa biso ba mama mitema minene motema ko supporter motema ko mema makambu c'est pas facile pour ko loba no pende ba fi mususu ba koma kokosa biso mobala mobulu ya mobali soka cheli bayanga na cheli bende botu na basi wana ba changer mibali combien basuka wapi basuka wapi na ko changer mibali pour a changer le lolo bien changer pour mobala fidèle akufa et bemba fidèle akufa la mibala ba congolais wana ezapel na baleki nanga bana poto ba wesh o bokoli na poto o bino kele musu boyebite bana na biso ba wesh soko lingi congolais to ne fidélité wana to yebi mibali na biso to lobela ngana yebi nanga mindelete na yebi ba chinois te to lobela ba congolais ba noir biso mibali na biso ba noir o pina vandi na lingale vandi na munoko bazaka fidélité donc tango olinga mobala congolais
bochaka na mituna bino nde boloba mobala to niki makolo wana vrai mibali bala kana bango bongo mobala ko yebiso chéri na ngae manuela mwasi kitoko na lela yo chéri mibala tango olinga na lobaki yo silisanga posa kolinga na kolinga mwasi musute mais lelo peso akomi na oya kitoko ake kozolola ya musu libundu aboyi ya tai soka zana mwasi ya tai na ndako avi libundu soka zana libundu na ndako libanda ki koluka ya tai soka zana oya za tala masoko minene libanda ki koluka oya za plan donc mibali baza compliqué toko yiko boma mabala na biso te pona ba yaya moko boy balata slogan mibali baza ka bongo mibali baza ba mbwa oui baza ba mbwa mais mutu na mutu faye ba ko gérer milu na ye donc to tchango bana mitu mibali baza ba mbwa mais mutu na mutu aye bandenga ko éduquer milu na ye pe esimbaka donc nga nazalaki na milu na nga na géraka milu na nga na silisa milu na nga posa ya boîte na silisa milu na nga posa ya nganda donc mwasi na mwasi a gérer ndako na ye donc toko bana kokoma pe ba lesbiennité po mibali yango batonde infidèle atana ki lesbienne ba lesbienne pe baza ba infidèle ona lingi na nga na tiki na ini mibali na ke kozwana nga ba lesbienne basa ba lesbienne baza rappé kitoko baza ba ndumba baza bi draga to mona net moko azara na internet lesbienne mona travota soki travota ya linga mwasi nyonso na internet na biso ba manolo ko draguer na oyo ko draguer aleka pandanité donc fidélité ça partout fidélité ça partout na ba love to na ba PD infidélité ça infidélité ça partout place au kimi les athées ezande likambuke mutu na mutu ayeba ko gérer ndako na ye c'est ça le problème mais eloko na communauté na ngo komake mibali penza nga lingisuma kama mibali te oh yo mwasi linga mama mibali te il faut linga il faut mwasa bongi na mobali mto honoraka mwasi ata yo mwasi zo mono za danger nga vrai chéri okakola nga apitai mais likolo nango mobali mtabimisa mbongo abali mwasi abala mobali te yango mona mabalo ezake mwasi abimisi mbongo abali mobali ekenda musika te vrai libala ezake mobali mto honorara mwasi mobali mtabimisa l'argent abali mwasi donc c'est ça donc mobali azaka toujours likolo mobali na ba pouvoir mongo likolo mwasi donc ezaki mami na bino na lingi bino mingi bozala toujours bana na nga ba chou na nga ba leki na nga ba ya na nga ba mama na nga ba koko na nga donc eza mangala kitoko na bino to solola era makamusu to ko bando lekisaka te yo mwasi ba otinda so ba video mo bo mwasi ça ba agresser to mona normal tika moyete ndenge za bande ko musu bo solola ba peke moyete asali mobali wana bien tika asali mobali wana bien te asali mobali wana bien te mwasa ko za na ba brutal bon te brutal ndela bon te sia moi ça bon na ba brutal te non et loko tout ba solo la dialogue et les kinyos mutu mo te net biso ba nga lingo sima nga na nzoto te donc sima pe muninga te donc moi ça banda sauvage bon sima muninga c'est pas bien vraiment la lingi bino mingi tendresse et les camings na kata ba couple na bino bolingo respect ba shuna nga donc na okata life mais on a ngati la bino mutuya respect na mibali respect na ba papa maman mutasala apesa makamu na bolingo zakala donc tendresse douceur ba s'il te plaît ba manière na mte sala ndeni ekese ata papa lobi ke ngana ko lambela moi cité mais tellement moi sika za na douceur o ana tendresse o comprendre te mobala comment lambelo pour nini a senti que ena na moi si chérie na nga princesse chérie lelo lamba te nga mona kota cuisine lambelio parce que mi bale bele ba bo lambe ba lamba raté pour o impoli wa makamabe so otala so akomo lambela yo so akomi ko sukolo basani na ndenge osimba ke déjà na nzoto po akoma nani pa na yo po akoma nani so de changer bizaleli to na ba comportement mo ya bien ya douceur otinda mobali te mobali so za makambo bien otinde te ye moko ozwa kombo akombelo ndako ye moko ozwa aspirateur aspirer ye moko ozwa soki toilette anikelio mais alinga batinde te ye moko sala sengo ye mais lelo yo mona mwasa libala oyebi poste na ote kotinda mobali bozo swana na kati ya libala na ona mobali chérie leleza tour na yo leleza tour na ko nika toilette e bongo bana otozo bota bisana ba oni yo mwasi musana oni oyaki libala posani mwasa yaka libala paso kipe na ndako
mais lelo na kati ba poto ezala raté baleki nanga ba shunanga o so na mobali po fo mobala kombo elonda il fallait mobala sukolo ba sanité ezala biloko ke soki moteba ne sepela ko aider yo papa edenga ko edenga s'il te plaît moi ba s'il te plaît wana esala bien ba manière na lingi bino mingi ba gros bisous na ba chunyos o bolandanga o mami na bino Manuela Kitoko John Sambi Leopard motema Manuela Kitoko vrai Joe mobala lula boulot boende ezalaka malobi Anel Ballon d'Or maman bana 3 moi ça mobali moko ba mbote na yo donc nga comme na suka chocopiki Lina Machuda ma copine de moi Pati poupée Barbie ma barbichou Adèle ya la main d'or babi Adèle ya la main d'or moi ça simi coiffure à Manuela comme on ndeni ça va ils ont échangé Adèle yo bon la Manuela Kitoko vraiment nzamba pambolo abi Caro de Monaco Mayaya chérie motema kepa di Weston Lolita depuis ka patience Mathilde babi mère de jumelles bambote na yo et siko zali Lucy Enga balobi boss Roger Kombwe Kimi ya Roger Kimi donc na lingi bino minga na tiki bino to mona nimbala sima babi Jansi Sita Tumba mwana Dani Tumba bambote no vrai chéri de longue jambe moi ça pembe babi salon Félix Caper motema mama Inès na kati sa Rotterdam bambote na bino vie na nga babi na kati sa Shridam vie na nga bambote ne sikoza Marcel donc nga na tiki bino ba gros bisous to mona ni malasima bye bye.